moninga me makinga ti lelo na mona kete numéro le karate mais na ndoto na ngana zo yo na ndoto na zo moni pour me dire que il faut na zonga ye na ndoto zo bisanga na zonga esika wana na kotika mote et c'était avant-hier avant-hier na kekuta na ade adale ko même pas na bio na bengi na téléphone pas pesa ngani na téléphone aye ko ya ba 15h na expliquer que non voilà ngai na okokana ngani na ya bani ko to me rendre pour kenda et tout même si ngana okokate d'ailleurs on a longaki ta place na ngako na zwaki place mususu mais je suis en train de voir le même truc les autres zones en réalité qu'est-ce que vous voulez ça aye oyebisanga na consomma déjà Likelemba wana place on azalaki donc je ne peux jamais quitter sans que nga na sala o esengele muninga salaki na vivre na lupemba muninga je dois payer le prix ce qui na kokende na kei ce qui na otikala na tikali mais je dois so ça oyo na olenga omondi na olenga te okosa butu te na pesa sacrifice email il faut la lekisa papa nga ko liki te na botité fiancé te et le côté na débrouiller na luka kutu ndena ba de positionner makambo ndenge ezalaka na profiter ki na moment ko na moni na tekaki na pesa sacrifice même parce que nga na teki na sacrifice ya moto akufa wana donc likelema na ye o apesa ki mutu nene apesa ka wana asala sacrifice ni wana video bando kozwa gaz pemba wana nde yango nga na tekelaki donc du coup et ça risque rotation il faut na sa nini na pesa abisinga petit oyo mona ezate ko yo betela nga na yebi na pesa sikoyo solution ni to sala pour que ozongela vente na yo ozongela mafude banda hotel abisi droit ya moza ni abisinga clair mo place ana moto ya zaki wana ezala système alikele abisa ko teke moto na biso nyoso ne to zaboyi to zala likele ye adem a likele na circuit na bango wana mais na circuit wana eza sikoyo likele mbesala maka likele mana eza ya moyi te papa likele mana eza ya moyi te mpanda koteka wana asala makambo balekisaka yo ndo zawana yo koti na kati ya makambo ya nazana ndoko bomba te na tekaki nzoka mutu wana apesaka likelemba na ye oyo da kopesi likelemba periode wana mutu mususu pa opesaka ndenge sa révolution oteka oteka ti yo ozonga soka nga na oteka te ozana tout na ka bavoisa boteka oma pena marché zokota si de le même avant na ya boy marché qui ekota mama ko mko ekota ilungu mais ngata mko bande ko ba olanda nga ça c'est grave hein c'est bande ko ba olanda nga na yo flatter mutu te na yepa mutaka bela mote pour marchandise na ngeza mbongo pourquoi la bandolo kamino les mêmes jours na zoka place na butu nango puisque natandi papa tandi nzira ya tourner la ngali papa. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Aujourd'hui, il fait le four et la moulin. Et Jordan Panzou, et clin d'œil spécial à Gédéon Lahaye, pourquoi pas à Corneille, sans oublier Paul. Alors, parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi qu'à l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en image et on se retrouve tout juste.
Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga baparent baza te vi na nga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso je atali kanisa ko sala quelque chose peut osali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, parlons de différents produits disponibles ici chez nous. Vous en avez besoin, alors sentez-vous très à l'aise, alors entrez en contact avec nous et vous serez servi. Je pense que la pub nous donnera beaucoup plus de détails et on revient tout juste après. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango. Ça a 2 jours atabatie le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc ce ko ata izala kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindela ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poison. Donc, toujours, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Un honneur de partager ce grand magazine, bien sûr, avec vous. Vérité et réalité dans vos maisons, dans des métros, dans des boutiques, dans des bureaux. Partout où vous avez l'habitude de nous suivre, comme vous le savez, Bosolo Pe Lolenge Yakobika. C'est encore un honneur de partager ces moments, bien sûr, avec mon invité que vous allez découvrir tout à l'heure sur ce plateau pour la toute première fois. Et je pense que, comme j'ai toujours dit, vous avez également besoin de passer sur le plateau de Nouvelles Tendances Télévision. Sentez-vous très à l'aise. Aujourd'hui, on va partager quand même une expérience. On partagera un temps fort, difficile, mais qui pourra également interpeller plusieurs. Et pourquoi pas, s'il faudra parler de pistes et de solutions, tous nous pouvons proposer de pistes et de solutions afin que notre invité soit satisfait, bien sûr, par ce qu'il a comme préoccupation. Et aussi, c'est-à-dire une histoire ou quelque chose vécu aux aliko kokanana oyo neko azali ko traverser
yope ou qui se donner afin que aux appels solution na likambo oyo zanango. Nous sommes congolais, nous avons intérêt à se protéger et aussi lorsque il fait noir chez le voisin, on ne se réjouit pas. Neko, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Santé boni. Moi, ok, ça va. Ok. Ezali esengo yako partager na yo plateau lelo spécialement, mais nangi quand même la présenter au bave le meilleur parce que toi tu aussi lis ça année to kotina une nouvelle année certainement to banana ngai esengo na communiquer au ngana zanango na partager na yo ezali ko présenter yo bave d'abord le meilleur. Merci et à vous pareillement. Merci. Je pense que c'est pour la toute première fois d'être sur le plateau de Vérité et Réalité, Nouvelle Tendance Télévision. Alors, tout le monde est appel au enregistré qui, il y a eu Zalaki, et aux qui programmé pour que tout le monde soit là, le loto est banini, aux alliés qu'on traverser. D'abord, on a Pessi Bino merci, puisque na banda ki kobenga, c'est là 5 jours passés. Et j'avais bien vite compris que nazanga mon côté bazo benga en fait parce que il y a plusieurs personnes bazana ba souci et tout parce que nazape moko oyo alanda rabino. Voilà pourquoi na hésité à quitter face au problème nazanango nazo passer nango na baki naya na benga ba bo accepter nga afin que n'aimeka ko exposer ce qui na kozwa pe résolution ou bien conseil donc et tout parce que ce que moninga nazo telema boiza ka mobali parce que c'est que je suis en train de vivre na éviter ce nom ko telema vraiment mais na suka makasi ya mwana mobali ndi tant on a moni rédaction ni rappeler nga etikelinga message que j'ai été sélectionné aujourd'hui et na baki na ko hésiter téléphoner rapidement pour peut-être wabitango même son ngonga ya kobika et mon année nde omoni na yaki rapidement na yena komi OK na tali sabino oyo ezoleka epananga pona zo pe solution na balekaki awa pe balobaki pour na landaka na benga avant na benga bino j'ai contacté des gens aussi au balekaki nde bango so ba motivenga ba binanga te kende biso pe to lekaki to zwaki o esengelaki kozwa o epesaki pe mo résolution na mtozana nde na hésitaki te de moninga na ina plateau na bino. Merci beaucoup. Nous partageons ce moment bien sûr na yo et aussi souhait na biso zali que passage na yo awa ozonga bongote ozwa quand même plus de solutions na makambo oza nango lokola problème na yo. Alors bandiko bazolanda biso partout balingi quand même bayoka yo en quoi bakosunga yo nini oyo kutani nango oyo ezosenga lisungi kote pana ba Eliboso Kobunanga Jonathan naza un jeune garçon na Efraka na copia na zando fait na tekaka ba ketch parfois da mixarango na ba mapapa ya bana basi et tout kande copie kendaka et surtout et tout. OK. Na bandi zando lelote. Peut-être boko kanisa lokola zande koti problème lelo ke biminga eza yangote. Mais na singi na bino bo sala en sorte que likambo na zanango lobi pe na koza la petute. Na kobi mape awa. Boyo ki sango ke garçon na leka ki Jonathan na leka ki azape suna bombo ite. Donc ndeko Jonathan oza jeune oluka na kati ya zando na zando na biso awa na marché central na biso marché central des places yo olukaka et commerce au salaka ezali otekaka c'est-à-dire ba basket voilà ça ça apena ba biloko basi mapapa ya basi ozali kotekela bango pour que baya ko boz ko ba ravitailler ba teka pena bisika c'est ça OK. Alors nini siku na koteka na zando makambo ezoleka na ndenge nini en fait biso toza bato tokotaka bazando ba 5 heures bon nakita ndako 4 heures toza bata liboso tango ba magasin fungwamaka ba maison minene biso tokota il y a des fois to na koza pe na mbongo kokate
na zui na ki na balancer chaud nena kuna zongisi oetika lo esengeli kozongisa na garder pe moi mife na kandeza donc vous gagnez déjà confiance na ba to gagner déjà confiance to sala kango déjà plusieurs fois et ko sala ki place bonasri ke bomona ki mouvement de ça na zando balongoli biso a place to banda koteka alors il est vraiment difficile kaka na koluka mesa vous savez koluka mesa na déjà pas si na zando na monito na kati na koluka mesa ndeka na wana koluka baninga kande to sola ya yanga position ezate ya yanga position ezate et tout ninga moko ayeki ko komemanga moni na yeko luka solution mais na yeko dénoncer ba bloka batute beaucoup comprendre nga mkepo déjà ba tout droit et boza vraiment suivi et na ko masquer moi biloko misusu pour qu'ils à la tête na ko bima ba doit tenga mise et tout donc c'est un peu ça collègue wana yeko zwanga ameminga peka quelque part ka na zando OK wana yozo luka bisika na zolo kesika OK place yo bana uzaka kala balongola biso to balongola biso na vague yo sama na balongoli biso ba yeko mimanga sur prince na direction ya Kasavubu OK et simbité masana yo ebsanga te na place moko ya bien kutu déjà vide na souci okande au moni décembre oyo pour mam nazobeta nazoloba awa eza ya 2000 soki nini te eza ya décembre OK ayeko pesanga place wana je suis venu na s'installer abisinga non mon cher eza place moko na biso banda koteka alors lokola zate place etikali vide comme ça tanda na yo kaka toza bana mai poto mesa na biso eza ndi tozape mso koza ni loko lipapa ninga ozanga opesiye ya kiateki ateki na prix oyo opesa mais ye oyo oketeka na yo yebite ya yeloka montana yo de loko toza déjà courant na elekaka déjà na ebera que non c'est bon OK ba paix sur place ou ba paix sur ba CD yo na kaka pour un temps to tango ba bikeno mususu masa azaki awa azati masa azati ndenge à la tiki cop to ndenge ba CD ngai te ke no tika pour un temps otika te albina nga boye espace eza vide mutabandaki koteka wana aza susuté akufaki en fait OK donc masa o déjà mukolo place akufa mais alors place etika lango vide OK et c'est ngaki sikoyo na mutu wa roza amonana et tout parce que bato ba bande ko solliciter mais nga nazo ka grâce na sima muninga nga puisque il y a daki mieux placé na côté wana tama a facilité nga en fait et zaki place moko na yende na commune wana OK parce que pas na yo adresse na yo comme ça adresse na nga ya sika wala ni na s'installer na ba palette na nga ndeto yaka nango na tandi ba palette na ba carton na nga na tché et tout na bandi ba moko na bandi ko pedalaki avant le 25 na période ya ba allant de 10 si to kuma ba 15 décembre c'était pendant que na bandi ko za na mouvement na luka place a pesingai na bandi oteka ce qui est vrai na remercier qui est parce que changement kota ki na koteka na santaki pena mouvement poto zaka to koti na tongo ozui moi carton moko oye opandi obeti moi chopo tracasserie tellement eleki le roi biso to ba totanda bongo beta rapide du pauvre soldat ambila tamba roya ya senga za la raison ngate so longo de moi dembila ba watikali wana vomolongwa po o risque pe o kwesi pe o koti pe manka pour le gola pesa o biso beta bongo moi 9h 10h 11h pita pe na 12h okangi ba plan olongwe na bino bolongo na zando tolongwa na biso biso lobby susu na est-ce que lobby so 4h les susu na koti obeti sko elo oyo osani na remercie qui est pourquoi na koma ki na vente c'est qui est vrai na koki ko ya buka lokota wate parce que na chaque place à bien a place à bien tant na bando teka na bando matin na taki pena na koti premier carton 9h na ngai bando koma sauter donc na taki na bimi 6h pour na tapena 6h na déjà wana ba mama o ba ya ko zo pena ko defisa ba sœur ba fille ba nini tout et tout ba na ko defisa ba ya pa na biso tant na ye na bandi koteka premier jour na komi 9h directement biloko na esili on a bien que na kangi au fur et à mesure tout komi le 26 décembre je me suis dit le roi dans la période oyo na ravitailler les gens ont ndako avant donc il ressent nini natana nga célibataire donc on a là ba pongi to na kebeta pa faut tout na bité na concentre cop pour janvier ça la vraiment mouvement boy mystique na commence on a tendance na koti na tongo c'est na 6 9h
pour nous na 4 à 12h 13h na zonga lisusu na maison naki na ravete so musu carton mususu na ye na opanza en tout cas vente ezalaki vraiment exceptionnel na komi communiquer na biloko mbala na ma papa bana basi papa bana et tout ce que ezalaki pe autant mon client ye azui aussi pe contact miso pe na bakomi kobenga donc au profiter pendant la période de festivité. C'est ça. OK. Ba miso pe mo benga miso pe na mona ke na bengi te Jonathan naza na besoin ya autant de père mais moi na comme ezate bongselanga na bongisele déjà tanga oya entraîner ta pesika mo de tout mo ça pe na copie na mo lega bien de référence pe ne comme ki yanga wana et au sala toki to leki tant to leki to comme le premier parce que les premiers na te karaté leki les premiers le 2 on avait les 2 là qui vendredi là qui cop na premier le 2 wana na teka ata singa ya ketchite dans la première temps j'ai trouvé ça normal tout une période de la fête na tekite na kena na palais na kagiba roquette na bombisi na le deuxième jour l'autre même na sali du premier tito koma les 4 le 5 non tekati donc c'est déjà ce qui fait il y a phénomène moro déjà étrange pour nayo étrange papa étrange lelo na lo bato za les 13 je ne m'abuse pas le toi les 13 na bi na ye awa pona lo ba bozanga na vérité na zo solution en fait et là na lo ba pona na lunette so za na lunette to ngomo na ma misu ngi tambulanga naki na bengi masana pesa na place chombo ile kate quand to te kaka na e place asika mais to za biso na biso courant na grappe relation na petit moment ba na te ka pembe na ngani et tu na te ka ba biloka ba écouteur ba airpod ba bilo mo bon masana bisi masamoni na comprendre te période tout na te ka ki mais avant le détito comment 4 ans nous allons comprendre te 3 jours nous on a évité chez Zaka Kabani mais nga na te kate aux alentours na ba voir c'est bon te au moins pena marché zokota si de le même avant na ya boy marché qui est kota moi mo ko côté lo mais nga ta mo ko kota te chana vandi kimati atuni masana oyo amemaki yo wa pesa ko place est-ce que bosola inayi na si bosola na ye ndeni nga bando ka place ye azapiranga to pesa na babilo ne amemaki nga abike place oyo mutana oteka akufa au fait ne apesi nga place na exploiter nazo teka ka cop ndenge zala so na kosola nini ngai et au sala absinga ça va de toutes les façons benga na téléphone na miki soko benga numéro zo lekate absinga de toutes les façons numéro zo lekate na memayo et pas ya administrateur to benga administrateur to benga adem adani administrateur à l'état té mais az administrateur a konzaka en fait partir to benga administrateur. OK donc ce besoin un problème qui n'a pas na ye qui place voilà c'est ça na yo qui n'est pas na c'est là où mambo banti papa na qui pour na solution pas na ye mais qui pour solo na parce que déjà tant on a betelinga li solo wana vous sentez na sentaki déjà mabé comment fait-il à quoi relater directement ça direct na bon qui bosolo ki na mutu wana ni ou appeler ça qui au place et en toi tu t'es dit quoi au milieu bela ni neza na bon a bon milieu loko pona ngai na mituna na beka keno place nazaki avant na bandoteka na futaki ba droit nanga c'est que peut-être on a foutu ba droite bloka mabele bloka parce que toza batu jusqu'à tout fana to beta na kama solo po to yebizando na bandi kopa zando lotena banda na mona kwata fana ndoteka OK bala kwa toza ke no klimuta ye na memi na koti kuna na négocier na solo ndenga kati pa ba minela ba indien na ba chinois ti to beta ti pa ba nigérien to wana beta bongo na zikuna na 10 na tekeli koto na 15 na 2020 na 5 na kina zone 10 biso ba kwa to beta bongo tant peu moi sans moi na parler na bien créer ça ndene ka ko créer ce comme ça so tant on a déjà maîtriser déjà terrain ndene za boye na ebisio soko na banaka
Kabamba, Tina mana boulevard. Quartier na nyonso tu. Pona na natif abarumbu. OK. Donc na ebizandu makasi. Ba masola zandu muta okosa ngazati. Mais tant moi na betinga bongo na ozonga. Et la mousse esprit. Et la mousse est ce qu'on esprit, c'est par là que l'on esprit na. Na bité tika na kene. Kina talisi ade mona tanga kombo na ezate na bisaki bino ne bandeli po. Je perds aussi ya makambo misusu na sima. Na ya te pona odelo se ba komba batu, mais na yende pona ka solution vinanga. Donc na koyi pa adem na bandi ko expliquer que non na comprendre mouvement oyo et salamité. Mais loko meminga penana ya pa na parce que ndeko nanga oyo potokena na pechwana. Nde mutamina ayebisinga que non na yosola na yo. Ta dossier nanga eza boye. Adem abisi pechwana ça va yobima. Abimisi mwana na mbali to yekene. To tikalinga na kati. Abisi ngate kanga na porte problème ezate to sola. Adem fanditi asali ba 2 à 3 minutes. Ayo benga ayibisinga muto amemaki yo nde nani apesi kombone abi mais comment ko memo bongo moi est-ce place makambo ko mon place na ko misko yo ko miyo kasiko mabe pourquoi nga na yena likambo va répondre nga nde amemaki yo bongo pona nini na tuni ade to yebani nga boye bangata na longité mais na ba kombo ndenge circuler ka petit na ndo to yo kaka déjà mais lelo na ko ina problème na ote kandete parce que côté kamote to yaka ote kate mais mon na journée mamoko ata mo muta ata ko tout na te ce que vous comprendre les pourquoi isaliké na ya awa na ya koloba parce qu'ils a maman boto muto ba te na maman marché mais ko mina mukuna ndenge nini vous allez comprendre le pourquoi na ko pas adem ana bando talisaka qui ça ndongo za mobali la vie à partir encourager ndongo les jours ça balé ko conseiller ngai et tout ndongo tala ka dia bongo za mobali ya ko féliciter et tout za mibali oyo basi ba ko kima bino te po za na sans fan monter to ce qui et tout azrusi mas qu'on a sige keno omoni ndenge za wana esengaki osolola ce que tanga bi ko solola. Moi, je pensais, droit, net au foutaka, tout ça. Na yebisi, en tout cas, Adam, na côté, wana, limbisa. Mais ce n'est pas que, droit, de ça, là, qui, na comme mona, onga na omona. Abisi nga petit, oyo mona, ezate ko yo bete langa, nga na yebi. Mais na peso sikoyo, solution, ni to sala, pour que ozongela, vente na yo, ozongela mafunde banda kokene. Pana nga kona yebite. Na yaka simple mutu nazandu kwa kuteka na ina kopi na ndenge ezalaka ademando ibisanga oyibi mutu remplacer place wana bina yebi ete me bisanga ki mutu bande kuteka afa na yebisinga vérité bina OK no gauche droite te pour moi ça zawate nini te to abiso mibali na yebiso vérité pour que obongisa oyo ebebi même si c'est bon adem nazoloka ndenge zawana. Il faut au foot taba droit ya mbongo boyete. Ozo mona nga place nazo kende nde nazo lobelo boyi nalala te. Nalala nisuti. Na tuni ba droit ya mbongo te na kopesa droit ya nini. C'est onesko idée na yiko mokeni na bi ekoli makamba ba showbiz te awa tout ça azo ngai to bout. Na bisi droit ya mweza nini na bisi nga clair. Moi place ana moto ya zaki wana ezala système alikelema ayebisa ko teke moto na biso nyoso ne to za boyi to za la likelema ye adem alikelema na circuit na bango wana mais na circuit wana eza sikoyo likelembe salama likelema na eza ya moite papa likelema na eza ya moite mpana ko teka wana asalama kampo balikisaka. Donc yo no zawana yo koti na kati ya makambo ya nazana loko nazana ndoko bomba te na teka kinzoka mutu wana apesaka likelemba na ye oza kopesi likelemba période wana mutu mususu pa kopesaka ndenge sa révolution oteke ti ozonga so epa na yo lo ezaka bongo za rotation période no koteke ti ezonga so epa na yo soko opesi lisusu o continuer na même chemin
c'est un sacrifice ici. Voilà. Sacrifice humain. Oh. Le mambo to yoka ke pour banda oteka to même sous la affaire mon nakati ya grand marché yesenga pe makila to oteka na makila. Na yo beta lisolo te. Bonolo. Na beta lisolo. So eza oyo yo ndo olenga. Omondi na olenga te okosa mutu te. Na pesa sacrifice humain. Il faut la lekisa mutu. Papa nga ko liki te. Na boti te, fiancé te, eloko te, na débrouiller, na luka kutu ndena ba de positionner makambo ndenge ezalaka. Na profitaki na moment ko na moni na tekaki. Na pesa sacrifice humain parce que nga na teki na sacrifice ya mutu akufa wana. Donc likelema na ye o apesaki mutu nene apesaka wana asala sacrifice ne wana video bano kozwa gaz pemba wana nde yango nga na tekelaki. Donc du coup et ça risque rotation il faut na sa nini na pesa mutu kande na tema kana na kati pana ademana bando lenga mutokia mobesu ngalobi na réfléchir. Oh non, il n'y a pas beaucoup à réfléchir, hein. Ils ont vu et tout. Na bima les jours wana na oeba ko bima na nga na bimi na bosa na ekuke na tandara biloko. C'est le petit amema kinga. C'est horrible, c'est normal. Le petit amema kinga nda kangela nga biloko, achela nga na dépôt. Aze abi place na fanda rati, to kuta na kana marché. Na komi na ndako. C'était aux alentours de 21h quand on a bandé pour réfléchir. Nous devons comprendre que nous avons biloko. Je pensais qu'il y a ibi. Le bien on a tongo. On a quoi à 4 ans, on a quoi à 4 ans pour marcher, c'est des autres kamate. Naye, na tuni petit, le TV na kangela ko baplo. Na tanda susuti. Na zoka mikumba nanga. Na tiemo na mutu. Inde pas une tante kana ba mwana tambona ngate kwa tala ata ko ya ko chango na munini ekende ezate parce que mbongo nyonso na teka kiwana na baki na profiter les akite keno na bona stombi na teki na bombi mbongo te na teki na sombi na teki na zimbo na ravitailler maman produit na tondi sa marchandise on a fait donc c'est retrouvé comme une marchandise belé vente ce que ezate vente ezate na zu biloko nanga moyen que comme ils ont place ngana zalaka et te ponga vanda na matete na zui biloko pa une tante kana baombo na kina kotisi et vandi ti le ba marchandise nanga et yo kanga de na loba et on y sa tante ko solliciter place moko pona nga ya liboso ba boyi yami bale ba boyi bande ko ba olanda nga ça c'est grave hein c'est bande ko ba olanda nga na yo flatter mutu te na pas muta kabela monter pour marchandise na ngeza mbongo so yo ka place zo mimanga na ke ba pesinga place moko on a place mususu place mususu poto ba bisinga bongo na tiki na nga kondina ko kayango te po e pa na biso to yebi makambo wala te na ba tande ba kenda pa mambi kudite na bende ba kenda ko sala boete na bandango wa pepe na opesa nani biloko na pe indépendant ba famille hein en famille mususu moya kuto ko mekazate ba opesa ma place na ke nzu biloko na lelo toza les 13 na ko tanda biloko na le 9 c'est depuis les 4 na tikaki kosola na adem imaginez-vous que les 4 dake fere mais biso za ndoto tekaka biso tawa nso tokena ata dimanche mikolo tout tekaka depuis les 4 c'est les 9 na ko la place mkona zwaki nde place nde na bité na tika boité na bandolo kabino pourquoi la bandolo kabino les mêmes jours na zwaka place na butu nango puisque natandi papa tandi nzira ya tourner la ngali papa ayate déjà on a vivre au-delà de tout papa na on la mette o mana omona osola la société o ngai na zomona mais place aux aki déjà place elle ceux déjà maman ici là qui ola la te pour nini oza trop pensif ozo kanisa mingi
et peut-être maman les autres lesquels yo ou bien ni pourquoi zola la société. Zola la té pourquoi? Zola la té parce que na butu yo lala nga nazo moninga amemaki nga ti lelo namonaki te numéro elekaka te mais na ndoto na nga nazo yo monene na ndoto nazomoni pour me dire que il faut nazonga ye na ndoto azobisa nga nazonga esika wana na kotika mote. Et c'était avant-hier lelo to avant-hier naki kuta na ade adale ku même pas na bio na bengi na téléphone pas pesa nga numéro na téléphone aye ko ya ba 15 heures na expliquer que non voilà ngai na okokana ngani na te ya bani ko to me pour kenda et tout na bisinga na okokate d'ailleurs on a longaki ta place na nga ko na zwaki place mususu mais je suis en train de voir le même truc ils ont zonga en réalité qu'est-ce que vous voulez na ça aye oyebisanga na consomma déjà Nikelemba wana place wana zalaki. Donc je ne peux jamais quitter sans que nga na sala o esengele muninga salaki. Na vivre na lupemba muninga, je dois payer le prix ce qui na kokende na kei. Ce qui na otikala na tikali mais je dois. C'est très grave, hein? C'est très papa nazo ebisa yo na baki na même na décembre baki na futa ndako te na futa en janvier pour déjà na ndo na 11e mois déjà na futa ndako te na ba na futa kana début à février na futa 3 mois na pour na mona mouvement ko kata mbongo et que na futa ka parler et dimner sous moi nini nango moi de carton na bande ko salela na teka na keso mbongo kana na atanda na futa te atanda kuna minute na bana futa te na futa mapapa to ba ketchu ezana ndako na futa te ko dia ngene ko difficile la nuit je ne dors pas na zonga pas Aden même histoire. C'est grave. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, alors prenez courage parce que Marambo que nous traversons, Marambo est très difficile. Il y a qu'on s'y porter surtout, mais nous sommes dans l'obligation. Il y a quand même la bino quand même boyeba. Alors à vous de jouer. Vous avez une orientation, vous avez quand même piste de solution pour l'orientation pour l'andekonabiso. Azwa Kimia, je pense que vous êtes le bienvenu. Okiko benga, otoeba quand même nini oto kiko sala. Ça c'est une réalité où mambazano ngalo lokansa mambo bakosaka. Okam tusote wontia sala ateka na zano wana. Donc motona pena il faut eloko. Et ça n'est l'eau ben la kiba client, je ne dis pas tout le monde hein. Je dis qu'il y a certaines personnes au pays les lots mais pour ateka na zano il faut akota na maramsus. Ce qu'on déco, tant va payer ba condition afuta likelemba. C'est-à-dire inconsciemment d'abord ba kotisi na kati ya marambo o ya ebina mutu na makolote et pour abima et comme ko senga bango su ba kuma senga keno ye il faut payer sa sacrifice. Vous imaginez? Moutazali a une expérience ya zando parce que déjà on entend parler vous aurez keza moutazali une expérience. Ninga banda mona kwata abimi zamba asungi abundi a tchepele a comme pe la mesa na ye malembe lelo a comme pe ko s'imposer. Na départ nyonso na parcours nyonso tona je ne vois même pas où avec les solo que mututel nem taper ça kinga makasi na zo ki lo woni na sala ki bo c'est à dire que isa makasi naï ou ati enjeu et porter les fruits. Pourquoi vouloir au coup de sa mutu na libu na likam oyo bwebike atikala kondimela binote. Ça c'est une réalité. Alors je pense que avant de chuter parce que na bike bobenga poto banane comment orienter ndeko na biso ndeko pona le lopoto silisa na yo ngai quand même un tout dernier message ceux qui ont lancé na bato ba olanda biso ezala ba autorité azando ezala bandeko oyo misusu oyo ba travers na bino et surtout bandeko babike aza en mesure ya kusunga ndeko na likam oyo asala nini pour ceux qui kolongwa place alongwa déjà place wana
aza place mosusu mais makambo wana ezolanda ye kaka ti kuna est-ce que akata kokoteka na zando aluka marché place mosusu to asala ndenge nini? Merci beaucoup po tosikisa na yo un tout dernier message soki opesa message. Si je nakoki koloba eza ke renvoyer eza eloko eminga awa comme je l'ai dit nga nayebi te nasala nini ya liboso puisque kolongwa na longwe na nga na marché au-delà de toi, au-delà de tout ça, je vais juste ah on a la vérité, vérité, bah conseiller qui ngai, bah le bas qui bayaki, bah les kaki, ils ont quand même eu bah solution attention bah à 100% mais au moins ils ont eu bah directive et c'est qui bah ça la pour qui bah moi résolution la maman ngape idem na osenga mutu mbongo nanda na ngate kino na oluka bato ba assistance sociale ba ko sala na sokini na ete kino na zangi mbongo afuta ndako te ma famille là bien que tous ambingité mais vie nazo vivre actuellement avec ma tante n'expliqua qui est ata zoluka asala nini mais ana ngamu ko mutu na ye apona luka solution boye denga nini nasala solution nini nazo en tout cas soki olobi naloba message komona nga boye na moi message na ngate. Ok, c'est une bonne chose en tout cas. Merci beaucoup mon frère. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, voici le problème que nous avons. Il est préférable de son andeko. Piste de solution pour qu'il ndeko à long mois na phase où le problème aux allez traverser. Comprenez que c'est tout à fait normal que na poussa kolomaka ces athées vu tout ce que notre frère est en train de traverser, mais nous croyons qu'effectivement il y aura des directives. Vous voulez appeler, vous voulez participer, vous voulez prodiguer de conseils, vous voulez orienter, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Merci à Paul, merci à Gédéon, merci à Corneille, merci à Jordan. On se revoit très, très prochainement. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Tout à la café. Le logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique. Mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati. Sobo melika moko de jo ka bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, mosala, banini. Et réparer le système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement ya break de break, donc et puis son fonctionnement ya bien. Tout comme les Congolais. Les Congolais, tous ont gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs. Ils ont mela. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko, c'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela melango ça des jours ata ba tele loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindele yango ba pese biloko ba udia pour biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango
nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotya na bana bebe bapoisson donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.